biso toza na kati ya musika toza kubuka na kosala musala pona famille pona Congo pour famille na biso ba vivre lelo tala souffrance to komomene famille na biso ba komi lokola ba réfugié na kati ya Goma eza malamu te ndenge naza na kati ya province oyo eza province na ngai te nazo sala musala na kosala musala na morale nini na kosala musala na morale nini au moment où moi si nangana bana na ngai ce sont pourchassés na kati ya ka excellence monsieur par président kokiko kanisake 405 kaka unité moko oyo na bitumba toza biso pe bana bantu atalela biso pe bana na biso bamibali na biso bana tozolela président papa Fati kotika biso te baka basoda papa biso baka basoda tala biso tala esa de sate tala bana toza na bakarta bayandro te papa bitali kanisa biso sa deuxième bataillon papa kanisa tozolela ekwala yo papa Fati leka kanisa biso bitali basiri o nzamba lola pendant la guerre, riche apesi biloko akolia. Politicien apesi minduki. Pauvre apesi mwana na yasala kisoda bundela bino na mboka. Guerre esili, riche ayeko déclarer ba minéraux. Politicien ayeko zwa pouvoir. Mais les pauvres ayeko zwa bembe ya mwana na yo ya tindaka bundela ye na mboka. Abat la guerre, abat la division, abat la balkanisation. Congo restera uni et indivisible. Ba force d'hypocrisie. Oh, bo etimidaka bato na Kinshasa. Bokene na este, boko no bunda te. Bokene na este, boko no bunda. Bokende, boko no bunda. Tala ba militaire abandonné. Ba militaire abandonné. Waya bazo ibisabino vérité, bozo zongo na ba théâtre. Tolingi kato binaka, toko bina na biso, toko kede miziki na barena, mboka ya mwana. Afdel bis, Félix Etilo Laza Afdel, Nanga Afdel, bokotika la be esclave, bokotika la be esclave peuple. Oyo na lobi te nini, o ngai na lobi. Oh là tu es là. Bon, normalement oui ça quand il a maman tout le monde va to ba kabeli biso to yebi na peut-être mon namoni ka la mba na lati Et lamba ba kabeli yo yebi sina na honte. Na bi sina na honte na mon o azana lamba na azana. Bon normalement na yebi était na moni ka la mba ngapi na lati ka lamba yango na sikonde. Est-ce que yebi président de la République, président ya Congo azala na Bon, moto na yebi était na yebi ai pa na biso na yebi pena moto na te. Na yebi toza na kutimia biso moko nda ku aito kufa boye mais yebi nande yo yebi Félix Sekedi te yebi chef de l'état te oyoka pe comment on dit oyoka te na mona pe te olobi yebi ka chef kutimia na yo ka tande moto aito kufa tuti kutu kwa enterrer yabo Congo ezala makambo ebele Congo ezala makambo ebele un Congolais ayebi chef de l'état te
tozokende Rumangabo balobi toke Rumangabo na bango. Une semaine na 3 jours. Tozolia te. Na kati ya aéroport awa. Autrement faire exacte tozokende. Na kibete mokondi nazala ko santé ko tafanda. Fati yo boy na o solo la biso bango tozokende. Biso bango tozokende ondendenge to kangi ba biloko déjà angida biloko asoda ndenge bakangi biloko ne tozokende président yo boy na o solo la pas mal problème ezate Amal pour les produits. ya musala soda Ekufela te. Toke toko mabisuka ba wande. 23 suka bacha sepela. Boye pena mutuka yango tozokota. Boye vraiment fati pena yo tiki biso ba soda gouvernement ba bundeli mboka pena ti masasi esili bobo soutenir biso fati boye ko solo la pas mal ya musala soda ekufela nango te. Amema biso wapi Nzambe na ngai pas mal tokende kaka baike bo partager vidéo partout bo partager yango partout on déjà nde tokangi biloko tozokende embarquement bo partager ba vidéo tout partout ba place nyonso bomoni vidéo oyo partager zangana toleli mabe Fati Basoda Rwanda est pas mal pour les fatigues. Baiki bo ba moni vidéo bo partager mon partout. La soda bo partager OK, pas mal. Ça la soda. moni to abu ana kanda tano ba shari pena bu to ko ma basoda wa na wani moni to abu bukanda to ana ngu bukanda to ana ngu Bacha sepela suma tamana chango minene lwa hippopotam aiba akomsi soda réfugié soda telengani pas mal. dès que c'est que basoda bana kanda na yo mabe basoda bana kanda na yo ko tatiki sasa na tema mabe Pas mal. Wana kanda na ndenge boka mabe. Presse yo kono cha pachi toya atokeye Rumangabo. Totiki bana totiki famille totiki bandeko na biso pena bino boboyi biso fati pas mal pas mal zambe kaka nda yebi kuseli nango Venga maye wana azomela lemwa maya moto na logo na komi awa toke Rwanda sekedi libola mama na yo bacha sepeli aiba basi ba Congolais te boyebelo bwana libola mama fati mama pour les godo mama le refage kadi bazwa mayele na makamwe Zenoa ilo wasali koteki mboka mbongo ebele kote basoda $10 bongo nebola mama na yo atukumba Rwanda bosepeli bien Son Excellence, Monsieur le ministre Jean-Pierre Mbemba Ngombo, nous les jeunes Congolais,
nous sommes déterminés d'aller combattre les Rwandais. Mais j'ai une question, monsieur le ministre. Vous voulez qu'on aille mourir pour $100? Nous sommes déterminés, nous sommes très forts. Mais on ne peut pas perdre notre vie pour $100 quand même. Mouvement du peuple pour la solidarité africaine en sigle MPSA. Déclaration du mouvement du peuple pour la solidarité africaine. Chers compatriotes du pays et de la diaspora, l'heure est grave, notre pays est dans les cas. Face au refus de trouver une solution pacifique pour une sortie de la crise multidimensionnelle provoquée par le pouvoir de Kinshasa, devant la montée vertigineuse de l'insécurité dans tout le pays et le non-respect des droits humains, face au pillage des deniers publics et des richesses nationales par le membre du clan Félix Tshisekedi, devant la fracture sociale au sein de notre société, caractérisée par une paupérisation prononcée de nos forces de défense et de sécurité, face aux arrestations arbitraires des opposants politiques et des tueries des non-paisibles citoyens, devant la tentative de vouloir modifier la Constitution pour justifier ces échecs de la tête à la tête du pays. Nous, officiers, sous-officiers et hommes de rang du mouvement du peuple pour la solidarité africaine, prenons le ferme engagement de restaurer l'unité, la cohésion et la concorde nationale dans notre pays. Annonçons auprès de la communauté nationale et internationale que toutes nos forces opérationnelles et des combats se sont mutualisées avec les forces combattantes de partenaires de l'AFC Bar 123 et de Turiano pour destituer immédiatement le régime tribaliste de Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous nous engageons pour mener une lutte acharnée contre le régime des barbares de Kinshasa. Nous dénonçons à partir de ce jour un ultimatum de 30 jours à Félix Tshisekedi Antoine pour déposer sans délai sa démission devant toute la population congolaise. Par conséquent, nous demandons à tous nos frères d'armes, membres de la FARDC et de la police nationale congolaise, de nous rejoindre pour mener ensemble les combats de la libération totale du pays. Ne jamais trahir le Congo, justice, paix, travail. Gagnons et construisons ensemble. C'est à Kalolé, le 30 décembre 2024. nazwike na tomboli nazimisa pina kotisi nabimisango na nukuti epezete solo basi na bango bopezete solo bali na bango bopezete solo ndule na bango epezete. Peuple congolais beau fungola miso naza ko yebisa bino vérité. Le Jean-Pierre Mbemba azalaki ministre de défense na yo tant azalaki ministre de défense a mobilisaki ba jeune te ye moko Jean-Pierre Mbemba asala rébellion soutenue par Uganda afuta ba militaire balanda kai asorga bango nyonso te. Donc vina bino ka ko utiliser bato vina bino kaka pona lelo bana na bino bana Jean-Pierre Mbemba batikali bien ya libela bana Félix Tshisekedi batikali ba milliardaire bana ba kamere bokele na ba boulevard malgré bitumba ngomezo bana na bango bana ba boîte na ba 24 ba utambona na ba 10 000 20 000 $ ba go mela ba champagne ba go mela ba champagne.
mena ni bigo mani bigo chimona vite binu kala nwen bana ba mwena kaseka me mujiji moto nchanana suite kena kuto sombai sombe shai mwanenu panshi mweza ijibwe ujinka yende muvitei kena ni mutu ujibwako muloga jiseto ujinka yende kena ni mutu amulwenu bana babu nwenu bavala jinanga ja mwanenu nwenu bavala jinanga ja mwanenu nujinweza mwalu vitei kaya kulunguluka to kaya kwa katana sabatu kwa tana sabubu tu kaya kwa katana sabatu kwa satu tu bana be tupiga na ibubobu mwe tupiga na ibubobu mwe tupiga na ibubobu mwe tujimuntu mwe mulumu kama tuba upandulula mulumu kama tuba upandulula lelo jimwana lelo nishika kupandulula mulumwe vite yimi kukwata wewe utunikasonda vite yimi kukwata wewe utufika pa jinkwembe wakula nende vite yimi kukwata wetu mwana wewe utunibuloshi wezande kibini weza bingo mabini ni muchanda vite yimi kukwata wewe mwana etumpofo chini chifu amesu ujini meji ni lunge nyi jikumai pashi babwele mwabu patula imeji ni lunge nyi biakanu pesha zabi nuji chisamba chifuka ni meji ni lunge nyi nuji chisamba chabaje lo leja ijikanda bwana bujipashe muka bwene bulomba jikanda jajitunga jikwabu bwana bujipashe bulomba jikanda jajinanga bwana jinanga jikanda mumuchima wenu nicheze bwana bulini mwabewu zabi nusana mujistraction jakwijina message nwenu ni jikanda jos babwene mwabu bana betu bana epitetele zai angata ijipu jakanupeshe chisekechi ipa chilayi kujibafumu ipa chilayi kujibashefu kutumie lalayi pashi jibugulushayi mujina ja chilombo mukina mwamwalu mwenu mwamyumba bijiulupesha vite ima iluangane kuji esprit wajinanga kutuchumwina bitoye kulala tunu byosi bikala byachanani bikala solution wakulo kumweneka nalo kumweneka babunyi bajimina vita myanga tumulunguluko kajinwenu beza baswika mei babi bazambi njinu lomba kalu ikulala babwena mwabu kalu ikulala fila imilombo kujinzambi ijimumanyi ni muchikondo echi chilombo ujinkaya njumanyi ni zambi amupesha meji ni luga jimubiaka pesha isalo solo amupesha meji ni luga jimubiaka pesha isolo zambi ayikufila jikanda kuji mubwaka pesha idafi jikwa kushipa Goliath